lusamuna muna yuda imono kwame imvulu ziyanza lusamuna muna yuda bandeko ezali ngai Michael Massa na sepeli ke lelo bozali awa na ngai biso lelo tolingi koyeba Israel oyo Biblia alakisaka biso soki ezali wapi kitoko pe ezala na bino bovanda na bakiti na bino bokanga mitema ale bolanda makambo nyonso oyo Molimo Mosantu lelo akolakisa bino. Ok, biso tokofongola bakarte. Fongoli bakarte ya mokili oyo, fongoli pe Biblia na tokotanga na Deutéronome ou bien na lingala kozongela mibeko chapitre 11 verset 10 tina 12. Awa bakoma boy. Mboka oyo bino bokozwa ezali lokola Ejipito te. Epai bobimaki. Kuna nsima ya kokona elanga esengelaki botimola banzela na kati mpona kolekisa mai. Ndenge basalaka na bilanga ya ndunda. Kasi mboka oyo bokozwa ezali na bisika ya kosala bilanga na bangomba pe na se na yango. Pe mvula enokaka mingi kuna. Yawe Nzambe na bino abatelaka yango, atiaka yango miso banda na ebandeli ya mbula tina suka. Alléluia. Verset oyo ezoloba makambo ebele bandeko na biso. Ngai na koyebisa bino ke bino bozali peuple ya Israel oyo bobunga nzela. Tango biso tozobimia Ejipito. Ejipito ezali awa. Bino il faut boyeba eloko moko ke awa na verset oyo ezoloba ke Nzambe akolongola bino epai désert ezali. Akomema bino na mboka moko epai mvula enokaka mingi. Awa pe mbula enokaka mingi na se na yango pe mbula enokaka mingi kuna. Yawe Nzambe na bino abatelaka yango. Donc awa nyonso awa bino bozomona awa na Israël bino bozomona za jaune ezali climat désertique. Moni yango awa na jaune. Oyo nyonso ezali climat désertique. Mvula enokaka penza te. Yango wana pona kosala bilanga bato oyo bazalaki na système ya bakanal. Ndenge lelo bino boyebi ke ba mai ebimaka na soki bofongoli mai ya pompe ale ebimi na pompe na ndenge wana bango bazalaki kosala bilanga na tango wana awa na Ejipito. Kasi tata Nzambe ya mpungu
alobi pa bakoko na biso ke mboka oyo bino bokozwa ekozala mboka moko mvula yango moko moto ekobanda kopesa na ntango na yango bilanga na bino mai. Alleluya. Biso tokokota na bibilie penza lelo na kati mpona kokomprendre makambo oyo penza mpona bato na biso bazali ya kobunga. Nani sikoyo mutu azali mutu oyo azali kokosa awa? Tango Nzambe azali koloba ke nakopesa bino mboka, ngai moko Nzambe nazali na kati ya mboka nango, sima ngai natalaka mboka wana na batela yango. Mvula ekobanda konoka tango nyonso mpona bilanga na bino. Soki lelo boke awa na Israel awa ezali désert. Bango balobaka wana ntango akala ezalaki désert te, mais à partir ya mateya oyo bino moko boko comprendre ke ezali bamboka oyo bino lelo bozali ko négliger, oyo Nzambe atia loboko. Bon, biso tozokende sikoyo na Hébreu na Nouveau Testament, chapitre 6, verset 7. Yawe Nzambe na bino akokotisa bino na mboka moko ya kitoko, esika mai elekaka epai na epai pe ebimaka na se ya mabele, ezala likolo ya bangomba to na se na yango. Alléluia. Oyo ezali kozongela mibeko, ezali Hébreu te, oyo ezali kozongela mibeko verset 7. Motizo loba boye. Bon, biso toyoki awa ke mboka yango ya bamai ekobanda kobima tina bangomba. To bakisa verset 9. Mapa bebo bokozanga eloko moko te, bibende ezali na kati ya mabanga na yango, pe kivre ezali na epai na bangomba yango. Alléluia. Donc ye moko Nzambe azali kobitola biso awa biloko nini na nini ezali na mboka wana. Soki lelo toke na Israël oyo bango bazali kobenga Israël oyo bafonda 1948, biso tokoki komona bangomba te. Kasi bandeko na biso, soki lelo toke na Afrique, bino moko botala bangomba oyo biso toza nango, bangomba ya solo solo. Donc na ba Congo, Sud-Afrique, presque epai oyo epai Équateur eleka, kuna moto ezalaka makasi. Israël ezali na kati kati epai Équateur eleka. Awa nde moto ezali fondation ya humanité. Awa pe ezali epai babibende, ba or, ba biloko nyonso lokola banyama. Donc fondation ya biloko nyonso ya vie toloba boye
euta awa epai équateur elekaka. Tokoki kotourne carte oyo na mutu chaque fois bokomona kaka nyonso ekozala kaka na place moko, ekozala kaka epai biso epai tata nzambe atia loboko epai biso nyonso touta. Alléluia. Yango wana bino bokoki komona bino moko ke Ejipito ezali mboka moko mai enokaka penza te, ba montagne wana oyo ebwakaka ba mai oyo eza na ba mineral na ba bibende ya kitoko eza kuna te, jamais pe ekoki kozala ke ezalaka kuna, sino te lelo biso tolengaki komona yango ke ba bibende ya talo ba mai elekaka kuna, nzokande banda kala ti lelo awa nyonso bakote oyo nyonso ezali déserte, oyo nyonso ezali déserte. Bokende lelo na Israël bokomona eloko moko te ya malonga ezali kuna. Alléluia. Sikoyo biso bobosa yango jamais, climat na biso ezali oyo ya déserte te, kasi biso tozali na climat tropical, kuna mai enokaka chaque fois, ya biso tozali na soupe tropical. Alléluia. Nakanisi ke parti oyo bino bo comprendre yango. Sikoyo toyoka tata nzambe soki asilisi wana, tokomi sikoyo na verset ya Nouveau Testament, Hébreu 6 verset 7. Bokanisa ndenge nzambe abenisaka mabele, mai ya mvula ekotelaka yango mbala na mbala, bongo mabele ebotaka mbuma pe eleisaka bato oyo basalaka bilanga. Alléluia. Bato awa na likolo bilanga oyo bango bazalaki kosala ezalaki ndenge moko te lokola biso bantu tosalaka bilanga. Oyo ya biso tata nzambe azalaki kopesa biso tango periode nango ekoki mvula mpona enoka ekwela yango. Oyo ya bato oyo ezalaki bango moko moto bazalaki kopesa bilanga na bango mai. Biso tokoki komona ti lelo ndenge nini biso tosalaka bilanga, ndenge nazoyebisa bino makambo oyo baporte ezali ya kofongwama, bozongaka na bamboka mpona kosalaka babilanga mpona koede bato na bino, mpona roi David azalaki na bilanga na ye, roi Salomon azalaki na bilanga na ye. Bino boko comprendre après mateya oyo ke ba Israélite bakoko na biso bango nyonso bazalaki kosala bilanga. Ezali très nécessaire mpona biso, mpona ezali mabele ndenge biso tokoki kotanga awa mutu ebotaka biloko ya talo. Ezali mabele oyo nzambe apesa biso, yango nde mutu epai ye atia loboko. Botala sikoyo bino moko soki nzambe azolobela
nini mpona bilanga na mabele na ye. Ye alobi boyoka oyo ezali 1 Samuel 13 verset 20. Papa Nzambe alobi boye baisraelite nyonso bazalaki kokende epai ya bafilistin oyo bayebi mosala yango mpo na kobongisa pao to machete. Bazalaki kofuta ebende ya monene ya Ariane mpo na kobongisa epasola to Kongo. Bazalaki kofuta ebende ya moke. Donc bino moko boyebi ke na bakongo bango bazalaki kosala business mpona bakoko na biso bazalaki kosala grand business na ntango ya kala na bikolo mosusu ti lelo biso bana babantu tozali bato oyo tosalaka baaffaire toza bato ba business yango wana bino bosimba na makambo wana mpenza mpona ezali ya bino. Eloko mosusu oyo nango oyebisa bino ezali ke bango bazali koteka babiloko mosusu mpona bazwa biloko ya kosala mosala ya bilanga. Alleluya. Mpona mabele na biso tozonga kuna na kati. Tata Nzambe alobi boye na Matthieu 13:44. Kokoma moto ya bokonzi ya likolo ezali lokola kozwa eloko ya talo oyo ebombama na mabele. Soki moto moko amoni yango abombi yango lisusu, ayoki esengo mingi ake koteka biloko na ye nyonso pe asombi mabele wana. Eloko ngai nango yebisa bino ntango bakonzi na biso bazali koteka mabele ezali mpona bazangi mayele. Mabele na biso na Afrique ezali eloko oyo ekomama na Yesaïe 60 wana biloko nyonso ekobotama na rapide. Mabele wana ezali Nzambe atiango liboko ezali béni. Ezali béni. Donc jamais biloko ndenge bino moko bomoni awa ekoki kosila valeur na epai oyo Nzambe atia loboko. Bato ya Satan oyo bakosaka bayebi makambo oyo très bien. Bakoki koyiba mais jamais makambo biloko ekoki kosila. Mbongo ezali eloko moko te oyo verse oyo ezali kolakisa biso. Zoka nde mayele ya Nzambe ekolakisa bino ke mabele na bino oyo bino boza nango ekopesa bino biloko nyonso oyo bino bolingi. Mpona nyonso deja bapesa bino, nyonso deja ezali na bamboka na bino. Bosomba baboy, bosomba bameme, bosomba cheval oyo bakosala bakoede bino na bilanga. Bolona bamatiti nyonso biloko nyonso ya kolia. Botimula or na bino bobana kotekela bato oyo mpona baza na bango nango besoin. Bato oyo nyonso ya mayele oyo bayekola babiloko wana bazonga na bamboka basalaka bamosala wana mpona kolakisa non ke biso mpena tozali bayuda ya solo oyo ezali mboka na biso. Yango wana na kotangela bino verset oyo lisusu ke mabele na biso eleki biloko nyonso. Kokoma moto ya bokonzi ya likolo ezali lokola kozwa eloko ya talo oyo ebombama wapi na mabele. Soki moto moko amoni yango abombi yango lisusu, ayoki esengo mingi ake koteka biloko nyonso aza nango mpona asomba mabele wana. Haleluya.
biso il faut tolamuka. Bon, tozokontinue mpona kocomprendre nini tata nzambe alingi koyebisa biso na mokili na journée ya lelo. Toke na kobima 3:8 na ye mpona bikisa bango na maboko ya baegyptien. Baegyptien ya kala bandeko na biso bazali baarabe te lokola baegyptien ya lelo. Lelo baegyptien balobakaki arabe, bato ya Israel mosusu balobakaki arabe, bapalestinien balobakaki arabe, arabe bango kaka na maboko na bango mpe kuna balobaki arabe, bazurien balobakaki arabe, baturk mosusu balobakaki arabe. Ndenge nini bango lobaki Yesu mpe azali kolobaki arabe? Jamais. Bocomprendre, bato wana bazali baarabe oyo lelo bazali kofanda na kati ya Egypto. Baegyptien kala bazali bato lokola basomalien, bato lokola baethiopien mosusu, bato lokola bato ya Sudan. Soki bomoni bango boyebaka ke ezali bango mutu bazali baegyptien kala mutu bakangaki bakoko na biso kuna comme esclave. Mayele na biso nyonso totika yango kuna, biso tokomaki kuna ebele, biso tokomaki kuna na mayele mosusu. Nzambe ifale abimisa biso kuna mpona kopesa biso mboka ya monene oyo epai biso tokokaki kofanda. Kasi bino bokokomprendre yango lelo. Nakolongola bango awa pe nakomema bango na mabele moko ya malamu pe ya nini ya monene bandeko, esika etonda na miliki na mafuta ya nzoyi. Bakananite, bahitite na baekolo ebele mosusu bafandaka kuna. Soki bozoyoka awa bato lokola bakananite, bahitite, bamboka nyonso na bakombo ya sika, bamboka nyonso ya Afrique. C'est biso tosola makambo oyo lelo te, nakoyebisa bino bato nyonso oyo bafanda ba Afrique soki bazali banani. Mpona biso tozalaki bato tozalaki na bamboka te, bapesa biso oyo biso tozobenga oyo bakananite mboka na bango oyo engolakisa Congo, Angola, Central Afrique mobimba, Cameroun, Uganda, ti na se na Sud Afrique. Wana nyonso oyo nyonso bino bozoboka mona awa mboka ya babantu oyo nde mutu ezali Israel ya solo. Oyo nyonso ezali makambo mboka bamboka oyo papa Nzambe apesa biso. Alléluia. To répéter verset oyo botanga yango bino mpe na ndako, bofongola babiblia mpona bomona bino moko ke nazali kokosa te, nazali koloba makambo oyo te na esengo, kasi nazali koloba yango mpenza mpona bino bocomprendre. Botanga kobima 3:8 na ye mpona napikisa bango na mboka ya baegyptien, nakolongola bango awa mpe nakomema bango na mabele moko ya malamu pe ya monene, esika etonda miliki na mafuta ya nzoyi. Oyo deja ezalaki mabele ya monene awa Egypto, kasi alobi non te ke nakomema bango na petit Israel oyo bato bakumbisaka. Ezali kaka eloko oyo ya mokie oyo bozomona ngo awa. Egypto tina Israel ezali na kar bokosala 9 heures du temps, na makolo bokosala 7 jours. Eloko mosusu bino il faut boyeba ke mpona bato mosusu bakosaka biso ke bana ya Israel basalaki 40 jours ya kotambola na désert ya Sinaï awa ti kuna biso nyonso tokoki kokamata awa biloko ya kolia, tolati basapato ya kitoko, tozwi tent epai biso tokoki kolala, ale tobandi kotambola
bamama bokosepela kutu 7 jours kutu bodiminue mwa kilo 2 kilo ekiti bokomona ke israel oyo mpona kokoma kuna ezali eloko pamba okoki mpe kobunga te awa place ya kobunga ezali nango te mpona nalingi ko google map google totika yango wana nakolakisa bino yango na mateya mosusu so bofongoli google map boke awa na tosala yango mpona google maps yeyo bomoni yango yeyo israel yeyo egypte bomoni egypte yango ye egypto ale israel awa ti awa nakosa bino te ezali 7 jours na makolo soki démarrer car na 9h du temps bokomi israel yango me bazokosa biso ke bana israel batambolaki 40 ans mobimba ya na désert yango oyo bazoloba ezali désert oyo mpona kokoma awa donc nayebi te soki combien de tour bapesaki kaka chaque fois awa na désert oyo ya moke bazotambola kaka donc nayebi kutu te bango moko bazali komitala na ntango bazotambola nsima bakoma na 40 ans awa nzoka de désert oyo basalaki 40 ans ezali désert oyo nyonso bozali komona awa ezali désert awa nde moto bawumelaki nsima babandi kokita tia wana se jamais bamata kuna na likolo epai monguna azalaka nsima ntango azalaki koloba ke nakopesa bino mboka ya monene bandeko oyo ezali eza mboka deja ya monene no egypte te akopesa bino oyo nyonso ezali ya biso bakongo bangala lelo bacamerounais bayaounde bango nyonso donc bana presque bana babantu nyonso presque bango nde mutu oyo ezali bamboka na bango oyo tata mpungu tulendo apesa bango Alléluia. Bon, biso tokokontinue nakanisi mpe partie oyo bino bocomprendre c'est très nécessaire mpona bocomprendre yango ke apesi biso mboka ya monene ya teke apesi biso israel ya moke wana oyo ekoki kokota na allemagne soki 3 ou 4 fois estce mboka ya moke boye olingi kotia bato oyo na biso oyo ya monene ya ngambe oyo babota bakimpa vita babota bakimbangu babota bambuta padi babota basima ntoko ekoki kozala te apesa bango mpenza mboka oyo mpenza banyama nyonso bazalaka na kati bamboka oyo nyonso mpenza oyo ezali beni oyo bamystike ezalaka na kati mboka nini eza na bamystike koleka afrique bon tokontinue biso tozotanga sikoyo malaki 1 mpona bato ebele bazocomprendre nano te 2 ti 3 Esaü pardon yawe alobi boye na bato ya ekolo na ye ngai nalingaka bino kasi bino bozali kotuna ngai yawe olakisaka biso bolingo na yo ntango nini bongo ngai yawe nalobi Esaü azalaki leki na Jacob te nzoka te ngai nalakisaki bolingo na ngai epai ya Jacob na libota na ye nalakisaki kanda na ngai epai ya Esaü baedomite bato ya libota ya Esaü napanzaki bangomba na bango mpe napesaki mboka na bango na bambwa ya zamba. Alléluia. Bandeko boloba ke Nzambe alinga bino te kasi bino moko moto bozali ko reconnaître papa na bino te yango wana bolinganaka te yango wana
bolingi kotanga te yango wana, bolingi kokola te yango wana, bolingaka mboka na bino te. Bapesa bino nyonso awa kasi bino bozali koluka bomengo na bino na bamboka ya Ezau. Ezau azali ndeko na biso mundele arabe, mundele ya Kaukazi, mundele presque mundele nyonso. Mpona bato oyo mpe bazali kofanda awa bazalaki bato mwindu, na nsima na baperiode bakomaki bamindele ntango babundaki kutu guerre ya 1000 ans elekaki kaka mpona bitumba entre banoir na bamindele na bamboka oyo nyonso oyo bino ozali komona. Me wana ezali histoire mosusu. Biso bapesa biso nyonso eza na mboka mosusu te oyo ezali lokola bamboka na biso. Terre mosusu te eleki terre na biso na kitoko. Bon, bamboka oyo nyonso bino bozali komona awa, dépendance ya bomengo na bango ezali na Afrique. Yango wana tata Nzambe azoloba awa na baverse oyo, eske bino boyebi ke nga nalingaka bino? Kasi bino bozali kotuna ngai soki nalingaka bino mpona nini? Soki ngai kutu nazwaki ndeko na bino nabwaki ye na place ya déserte. Bozo comprendre nango? Abwaka ye na déserto. Ezao napanzi bangomba na bango, napesi mboka na bango na bambwa ya zamba. Bam, bokende awa, awa eloko moko te ekobota awa. Biso tozali ko continuer. Toke na Genesis 27. Babanda yango babenga yango pe ebandeli 27 38 ti 41. Balobi pa yaya na biso boye, esika yo okofanda mabele ekobota mingi te. Mai oyo ezalaka na matiti na tongo ekokitela bilanga na yo mingi te. Okobikela bobele na mbeli na yo ya bitumba. Bandeko, bino siko bozo kanisa soki ba verset ezowuta wapi, me bino moko bozali komona ke ezali na kati ya Biblia. Ezau bamboka oyo bapesaki ye, mvula enokaka na tango na yango te. Sima nango matiti ezali bilanga, bino moko boyebi ba matiti ba nzete oyo eza na kati ya zamba na biso, baza na bazamba na bango me lokola oyo ya biso te. Mpona biso tozali na sub-Sahara, ngo lakisa biso tozali na se ya Sahara. Bamboka na biso awa ndenge bino bokomona très bien awa ezali tropical. Awa bomengo ya biloko nyonso ezali kuna, banyama nyonso ezali kuna. Donc banzete ya ndenge na ndenge bino bokoki komona ngo kuna. Bon, yango wana Nzambe alobi ke epai bato oyo bakofanda ekoki kozala te ke ezala mboka ye ezali beni lokola ya mboka papa Nzambe apesaki bana ya Abraham. Nzoka nde bato oyo bapesa bango bamboka eza na ebotaka eloko moko te. Kasi bango tango bakomprendre ke tata Nzambe azali contre bango na makambo ebele, bango ndenge bazali yaya na biso, balobi ke il faut baboma Jacob. Biso jamais tozalaki kolia biloko sans kolamba yango. Donc bato oyo bazali penza bato moko boye ke bazali très différent par rapport à biso. Kasi ti lelo ndenge tata Nzambe alobi toyebi bango te, kasi bango bayebi biso. Lipamboli
oyo papa nzambe apesi biso ke tokobanda kobota bana ebele, ke tokozala bato oyo basambelaka, tokozala bato ya molimo, tokozala bato oyo bakozala na terre promise Israël oyo bambuma nyonso ya mokili oyo ekobandaka kobota, ndenge mpe tata nzambe apambolaki bango na bitumba. Okobikela bobele na mbeli na yo ya bitumba. Bato oyo bakola awa bino bolingi koyeba te, bababar, bavandal, etc. Baromain, donc bagerman, donc baekolo na baekolo, basaxon, bazalaki bato moko boye ya kosakana te. Bazalaki bato okoki kutu kosakana na bango te. Donc bazalaki baterroriste ti lelo ki terroriste na bango basalaka yango na kobombama occulte. Donc ezali na kati na bango kopambola mobimba na ya makasi ya bitumba. Yango wana ezali bitumba te moto ekolongisa biso contre ba nation. Wana ezali mateya mosusu. Bino nde fo boyeba nanu ke mabele na bino ezali mabele beni. Yango wana alobi boyeke pe okozala mosali ya ndeko na yo, kasi tango okotomboka okolongwa na bombu na ye. Bato oyo bino bozali komona bazali kolia bambwa, bazali kolia babiloko oyo ebela te, bazalaki banani na ntango ya kala? Eske bazalaki na likolo na biso? Ata kutu Egypte ya pamba oyo biso tokotaki na bombu balekaki bango na bomengo. Ancien babylonien oyo bazalaki bato ya somalien awa, bato ya Ethiopie awa, bato ya Sudan awa, Babylone ebandaki a partir awa eketi kuna na likolo oyo nyonso ezalaki Babylone. Oyo nyonso awa ezalaki Babylone, mais centre ya Babylone ezalaki awa na Afrique. Soki bino bolingi botanga ebandeli 10 ya bino bo comprendre que Ham oyo bino ba mindele balobaka ke Ham azali africain, ye abota Nimrod. Siko Nimrod moto azali mokonzi oyo asalaki Babylone, non? Siko tango bino bokomona Nimrod, Ham, donc bokoyeba pe ke Kush ezali Éthiopie oyo ye Nimrod asalaki. Éthiopie bokoyoka ngo na Biblia bokoyoka Éthiopie, kombo ya Éthiopie bokotanga kombo ya Sudan, bokotanga kombo ya Kenya, bokotanga kombo presque ya bamboka nyonso ya Afrique. Mais Ham, kombo wana ya Ham mpona Ham engolakisa mboka ya Afrique, bokotango plus de 40 fois na kati ya Biblia. Sima bamboka wana mosusu nyonso neti baroi ya biso oyo neti bamboka nyonso ya Congo, tout ça ngai na kolakisa bino yango na bamateya mosusu, bocomprendre ke bamboka nyonso neti bazaire nyonso eza na kati ya Biblia. Mais mpona kolakisa bino mpenza ke eloko moko te bakoki kokosa bino lisusu te na eloko moko mpona bango nde moto bazali bato oyo bapambola bango na bitumba, balongwa na bowumbu na biso ndenge prophesie oyo ezoloba bakolongwa na bowumbu na biso mpona koya kobundisa Jacob. Yango oyo Esawu alobi mpona ayinaki Jacob awa, etikali kaka moke tata na ngai akufa, mokolo wana na koboma Jacob. Ti lelo bitumba entre biso ezalaka kaka mpona lipamboli oyo papa nzambe apesa biso ebanda pe na Kain na Abel, ezalaka kaka boye. Donc ndenge eza boye bitumba oyo biso tozalaka na nango awa na mokili ezalaka contre yaya na biso. Kasi elingi kolakisa te ke monguna aza na kati na biso te, ata kutu na kati na biso bato ya mabe bazali ke yango wana biso tozali kobonga te. Nzoka nde bato wana ya mabe tata nzambe akobanda kolongola bango moko na moko na kati na biso, akobanda kotya sikoyo
bato oyo ya bien oyo bazali ya ndeko na biso Ezau bandundu bakota na katikati ya bilaka na bapromese ya tata nzambe mpona bakoma bana ya Israel. Oyo bazalaki bana ya Israel bazali mabe bakokufa na moto. Bon, yango esikoyo to continue mpona to comprendre makambo tata nzambe alingi koloba. Tata nzambe ye moko azo déclarer alobi bino boyebi te ngai moko tata nzambe ndenge azali boye. Eske bokanisi nafandaka wapi? Na banzembo o Psaume 50 verset 12 elobi boye pamba te banyama nyonso ya zamba ezali ya ngai, banyama nyonso ya esobe etosaka ngai, nazali kolo ya bangombe oyo eliaka na bangomba bipai nyonso, nayebi bandeke na banyama nyonso oyo ezalaka kuna. Bon, ye moko tata nzambe azali koloba ke banyama nyonso ezali ya ye, oyo efandaka na kati ya na mboka. Soki yango loba oyo bino bokoki kotanga banyama lokola ba lion, bokoki komona banyama lokola ba lilipotame, bokoki komona ba girafe na kati ya Biblia, bokoki komona ba crocodile na kati ya Biblia, bokomona ba aigle ya compliqué baza kuna na kati, bokomona donc banyama presque na kosala video nango mpona bomona yango bino moko, banyama ya Biblia oyo Biblia ezo expliquer bazalaka kaka awa, bato mosusu bakokosa bino oyo banyama bauta Europe mpona kokita awa. Donc biso tomona na biso yango te na 2000 ans passé ntango Yesu azalaki na mokili oyo, bango mpe bamona yango te. Donc il faut ezala donc toyebi te na ane nini mpona banyama wana nyonso bakita awa na se. Donc nayebi te soki bamoïse bazalaka mais bango baloba yango, bango nde moto bamibengaka bato mayele yango wana bakoma bazoba. Ntango tomoni ke banyama nyonso bazalaka kuna, tata nzambe ye moko alobi lisusu ke na Marko 1:12-13, kaka na ntango wana molimo amemi ye na esobe afandi na esika ya banyama ya zamba, kuna satana amemi ye mikolo tuku na mine, mobimba mpe baangelu bazalaki kosalela ye. Yesu mpona azwa mosala na ye mpenza oyo tata nzambe apesaki ye mpona abanda ministère, amonaki alekaki nano ba étape ndenge motei nyonso oyo aza na molimo lokola Yesu azalaka na ba étape oyo ifo aleka mpona akoma moto oyo nzambe alingi akoma. Na ntango wana Yesu sikoyo akendaki na wapi? Bino moko botanga yango na Marko bandeko 1:12-13. Awa na kotanga ngo lisusu kaka na ntango wana molimo mosantu amemi ye na esobe afandaki na esika banyama ya zamba, kuna satana ameki ye mikolo tuku na mine. Donc banyama ya mabe bazalaki kuna na epai Yesu azalaki kosala bapriere, epai ye azwaki batentation. Donc ekoki kozala te ke Yesu azalaki mutu moko azofanda na Israel epai ni nyama moko ya mokili oyo ezali. Donc ekoki kozala ke tata nzambe azokosa ou bien nayebi ngai moko te soki nazoloba vérité, ou bien ngai moto nazali sikoyo monguna moto nazali komeka kokosa bino bandeko. Bino moko bosambela mpona molimo santo e révélé bino makambo oyo biso tozali komona awa, mpona Biblia ezali kotatana ke makambo oyo biso
kanisaka ezali nango boye te ndenge biso tangaka yango. Nsima nango biso tokoki mpe komona ke soki botangi Psaume 121:1, tata nzambe alobi ke ye moko moto afandaka epai ya bangomba. Bino bokokanisa ke tata nzambe afandaka na likolo na lola, nzoka nde tata nzambe soki botangi Psaume 121, tata nzambe